quand même régulièrement dès qu'on est Dieu pour la mise. La mise là, 100 francs, 1000 francs. On a pour la vie. Si vous sommes 35 $. Il y a quoi, Nina? Quand on a un boutique. Non, $15, $10, des casses. Je t'aime bon, moi c'est aussi la vie associée à Bakati. La qualité, va pas faire. Non, non, mon bel frère aussi, ça moi. Merci Nabino Bozalier Belé branché connecté sur www.cleboa.com site auto édifié Rabino site auto nous information dans source site auto le barano ka ba vérité ba réalité il y a Mokili il y a partout il y a Kinshasa il y a partout ndengeni ni kaka ele kaka awa toye koluka moko ya animateur ya kabosi ya bengi biso lo mbango ya makambo loba ya toye koluka et to beka ko solo la nai alors là tout au de cette émission un grand merci à toi de la nation 001 un grand merci à toi, un grand merci à Tonton Mana, Babi 001 Tonton Mana, un grand merci à toi, un grand merci à Pichou Mangaya, un grand merci à toi, un grand merci à Freddy Akimbe, merci beaucoup à toi, un grand merci à vous tous vous branchés, connectés à suivre cette très belle émission. Voilà, tous en ayez mon kwazawa, bengiso le mangu, comme on est Rwanda abeng sur le mbangu pour mettre mes kakosola na ye ya benga le mbangu mbana na mesha na kana fona loba o mai fona loba kaka na kleboa na le canal loba yango yeyo toujours tout à l'heure vous monnaie déjà wala na bilili Rwanda ka boni potongo ndeni go tranquille mba potongo eza Rwanda ka c'est la pédicure donc avec Kabose Boulembi c'est la pédicure yo mozo monaka mutazora salaire ayebanaka donc santé za tranquille to utaki ba Rwanda après Zambie Lubumbashi Angola to contrôler ki siko to la mabele. Donc tout ça m'a belé quoi, tout ça m'a belé, tout ça posé tranquille. Ça m'a belé tranquille, babi ba méchant, ba nino mané abo fona ya nini yangoza ni Kabose problème qu'on a qu'est-ce que tourner. Non, on a biso qui avec Kabose Boulembi c'est la pédicure. Donc on a fait dans 1000 ans, 102 000 ans. On a fait na ka ndeko dresser leki azobungela ba mikolo. Yo leki banga mukolo. Simoni boye baye kaka donc ton émission mba potongo tozolo bela bo comprendre qui est Simoni azobunga sa mikolo donc un poli de naissance donc ya on a expliqué donc on a expliqué tout ça tout solo comprendre qui est Simoni dani ce que tout ba na mambo afana makano za ngoto to ba na mouvement de botaka ngola tranquille to utaki Zambie Lubumbashi to ye to uti Luanda avec Paulo Tudilu donc de retour de Luanda to contrôler Luanda to na mabele siko il y a un bombe qui se prépare boyebi ke Kabose Boulembi sora zolo bata vani kimia générique à musique zo ya 4 minutes to contrôler au moni auto na disque ne bito lo ba teke a bomba te bimisa to mesurer pour leader ne azana linga meko tche donc on a studio ne to préparer logo ya kafu boyebi ke Kabose générique ou tarati donc boza la calme to préparer to na caserne to na kata zamba bito kota la caserne to na caserne to na kata zamba to préparer le mois qui to brobi na mouvement tranquille to na bon marché. Tu as beau marché toujours. Mutu dangai balobi kwanga merci beaucoup nayo nalobi sikoyo yetem somo le mona ya nani ya Kabose to yoka batu ba reconnaître yo ba pozo lo ba trop mais ba reconnaître na pena moi na pela fui ya Kabose Boulembi aye na ba moto na ye auti na boma alingi ya binisa moki Rwanda kaya kwea na mabele Willy Mushenya sepela ya Charlie Mboshana kriya Segedi difinzoni na kacha Kongo vigilant tukudia matamba dona Monica na Luanda kankutu pito Freddy Mambu ya Saralu sende kankutu Cherry Pele kwa weza animateur banda générique ya Zagalara dans Rwanda ka yobi ya kubana mutu eza jeté alechoni memba ye mwana mwindu Tikabi lula batravaillere na yo basaba umbu note wana Johnny même taka wana donc Rwanda ka yeyo na mbusu pe to bwaka na to
Pona Aga Zulmane, Michel Kamboudi, Joël Bongananga, Toke, Balalie, Yawili Moucheni, Kabaganayo, Balongwe, Kou. Wana bilo to betaka na mbusu weza ni matera ka bosser soda na ye mutabanda générique azakalara Rwanda ka paracommando amela grenade ba krezali ona sali suna Luanda to vanda ba royoka ba mai pona kina Luanda omba potongo ndeto ka awa Gambela victoire matonge kuna sko ba reste ba belelaka kuka Sampalo Chikongolaise Mutamba ngasko na vanda Nathalie fona crier lango cri to vanda ba royoka bilo Luanda. Voilà, tu vois que Luanda, babi dès qu'ils se sont dans coin wana vraiment tout ça live quand des ala tout katisa to ke gova na chaise na biso to tie biro na biso wana vraiment to vanda potala kaka babi émission za mingi libanda to yebela tout ça l'émission libanda babi bana poto bana partout dans le monde entier émission je ça mingi libanda po yo yebika libanda mingi poto la samedi pe libanda Kinshasa on ndenge ezalaka vraiment merci d'ailleurs maman Emilie Nzemba na Londres maman Emilie Nzemba merci beaucoup à toi babi makelemba mikie baka on la poto poli kelemezaka moko ya maman Emilie Nzemba na Londres un grand merci à toi un grand merci na meso za branché connecté à cette très belle émission babi Bibi Dielo na Lausanne merci beaucoup à toi merci beaucoup à vous tous vous branché connecté à cette très belle émission voilà Wandaka tout le monde y a ti mais biloko on y a vraiment babi sous l'exploration de peu comme vidé ah respiration ali zali ndeti mikolo elo mona sali omba potongo elo onyo se pesa rambongo il faut battre là respiration ali on a ici bango que il y a un bombe qui se prépare boyebi ya bulembi soka vandi calme po ya loba na été ya bulembi soka vandi calme zo calculer bino bito loba teke o to bana ba disque bo bomba ba disque na te Oche boyebi to beta biloko boma les choses de boma boyebi mangusala ozo comprendre to yena Kinshasa na mbusu ki Kongo na mbusu boyebi mangusala to yesu papa ki mandakwe akota ki Mario papa sindola bana al okuna poto dega zakalara donc kabose aza mutu so akoko pouvete. Vous comprenez? Aza leader oyo apesaka makasi donc aza naebité pe bango tuna ba parler na bango partout ba ebike ba bangaka ya bulembi po ya bulembi ça zo loba te bona bisimino que il y a un bombe qui se prépare 4 minutes zoya na nenga mabete ezaka vivre la musique congolaise pour rumba déjà naebité to beta ba voiture sans monter bobi mambusala to beta ba nyau baki suna critique oteka bosse barumba ça va mais obini ça batute ya bulemba tali ya calculer bango po ya bulemba sika tele maka batu baye barate baye sika bulemba tele marate à côté li bango caserne tanga bimi boye les choses de boma boye bi mamusala bana poto bana kini bana monde entier avandi susu Kinshasa na mbusu boye bi mamusala avandi ni susu aili bino su zakalara boye bi mamusala mutabanda générique yeyo Rwanda ka animateur na bino. Voilà, tout le monde a zonga, ce que la dossier la biso de banane, il y a ceux qui Simon, Azanani vraiment. Toi y est bappé, Zanini, voilà, on a rendu nani pour bien chaud, au moins il faut répondre à mon pour Michel. Ouais, on va potongo, on a pesé dans nos moni, monde dans tes Hollandais, biso on va potongo, on a pesé bana poto tumbote. Ma maman Mimi Nzemba na Londres na pesi mbote maman Likelemba na pesi mbote na Chéri Pelé kwa na Londres wana Chéri Pelé kwa Didi Pelé kwa Ted Pelé kwa dans la pesi famille Pelé kwa mbote Donking Tombo gaz na gaz na pesi ba Moussa Kansai wana batu na ngape na dans fief dans la pesi ba mbote en tout cas Simoni eza mwana oyo ba mikolo ba mwana ba mikolo ba lakisa misapi suka zoralikama donc Simoni azara leki na biso artiste musicien asala musala na bien mais ma bemo ko komo kota na bi Simon musicien comme Simon Simoni est bien de et na bi musicien comme tout c'est la scène de la télévision na bi Simon musicien comme Simon Simon est bien ozane ignorant Simon est bien oyeba Simonité mutateka ka Yesu Simon est bien Bible o ya wapi te ya mutu Simoni
Nous boyebi Simon azoleka mikolo na ba TV azo bouder Spawn Macintosh pesa combo pesa ozobanga pesa combo normal ngana ko banga ngana para commando na solo bana sa ko s'adresser caméra za wa peso ngai donc naza ko s'adresser na Bercy. Donc Bercy on a communé Simon ni mutate kaka Yezu. Donc Bercy donc eloko na koyebisa yo Simoni Bercy oza bon animateur au boire bien. Donc mutako boudé na mboko azate musala no sa kitoko mais mabe monga na moni on a elio boye ezaki comme na ba manque moko modéraé ouais soit pena au moni question tuninga ya Simon eza Bercy. Donc Bercy c'est un bon animateur osala musala no bien oza eloko ko pouvoir te na mboka oyo mais eloko na telemela yo kaka ke okomo bunga okomo déraé ozo comprendre. Donc o manquer Spawn Macintosh Bill Clinton un tsengo kudi bende piné à train monter ya Nathalie Kalonji. Donc il y a un na yemba na mon Spawn Macintosh aza muto dans la 7 kilo oyo yo Simon nanoza o poussa na ta pembenité moi 3 albums 2 albums au bois qui peso qui teti so ba longoli système ba pesi muninga ya yo nini na kati ozo comprendre il y a za on a coach animateur aza donc yé mutagidaka ozo comprendre tant yo zo ki ya yo o sepela ki ba ba okela ki ozo ate lelo komo mo finga Spawn Macintosh yango na ye Rwanda ka para commando na mela grena na kanda makasi Bercy na zo kebisa yo soko continuer en tout cas on va prendre en charge la Rwanda comme na loba donc soko continuer Simoni na reprendre en charge oyebi tant to boka na guia de marche oyebi en bien tant na zo matso likola casier pas chai tondo wada Bill Clinton na zo boka de bete baso rapi yo zara wapi ozalaka wapi atanga Rwanda kata na zo boka ba Honorine pas président na Lufumbo ozalaka wapi Honorine mwana Honorine pas trabe Honorine mwana François Diniero ozalaka wapi tanga na sa ba 6 ozalaka wapi. Donc elonga na yeli awa po ye atelemi Spawn Macintosh Bill Clinton Simon soko meki na Bill na bande ya ko s'en prendre en charge de na za pas Oma lobi na ko pas X ne na za pas Tony Coco lobi na za pas Toto weekend où ça gaya na reprendre en charge ti na refinir yo soko tiki makambo ti na okeno jusqu'au bout oyebi no nga très bien bateau zo grimacer bateau ba yebi yote on a yebi source na yo très bien bana poto na nenga mabete bana poto na yebi source moto bien c'est nini eba est-ce que vous là te oh na est-ce que vous na yebi ngana ye moto yebi bana poto ezaki sasa bo comprendre ba réseau ka ba pimpi donc sasa ngoko boye donc nazo s'adresser na Simoni soko continuer na Spawn Macintosh na bandi de prendre en charge na okeno jusqu'au bout parce que on se connaît ba grimace ba nini o sala wana na bateau ba ebioté donc na Rwanda kana expliquer OK na bandi déjà na pas omba poto tu pas la logique il pas les gars na boulot pose le belé mais boulot eloko nyonso epesa kambongo ya il faut battre là ezala mutuka otinde na boulevard il faut battre là toke il faut chakango soin ya il faut battre là ezala keshe ezala mbati ya il faut battre là même boulot na yo oyo il faut battre là yango il faut battre la yango guidar berse bois que la yango na horizon solo abete la nga kaka ozo comprendre ya ko lo ba te ba cha bango na stade moko boye azonde ba biso atika Spawn Macintosh wala sengi na gouvernement pe biso to sengi ba cha na biso nde aso comparane na ba biso ba Rwanda ka ameka raté na ba Spawn Macintosh te wala ko kene sina suka ameka na ba Spawn Macintosh bulo nini papa kria boira kaka yango biso to boira to binisa kaka guidar ba bete la kaye yango na horizon solo abete la ngai mama na mabele kamba gaz Rwanda gazani ya la gazani nga Rwanda ba ya yebinga nano bon qu'est-ce que toi mboko ba omba na nenga mabete Rwanda ka reconnu presse ba yebi 600 ni poto ba yebi Rwanda ka papa 600 na nenga ni papa biso to beta ka musique mais longa na to telemela ye impolitesse azana gaz te gaz ni azana ngo papa gaz yo yebi gaz okabo sasa na mboko yo to beti player sa te yazo finga Bill Macintosh Spawn Macintosh yanga fona yela ye asala musala bien ndio libéro mo mkieto e ba pepo loba o bana poto na comprendre te parce que yo pas kabosé comment ko kota mamba Bill Clinton kabosé pe ministère animateur na yo ayo kota mamba Bill yo va no total vraiment et nini kotinda tidite la lobby ya bulembi kabosé ba beska tele marate yobi ke to bilisa mboko yo to beta biloko boma ebinisa to yana mbusu ebinisa to yana sakala
papa kimanda kwe akota ki Mario carré wana banimateur babili saramboka oyo tozone makambo ya politique c'est biso betona succès zelelo rezo bima maboko makaku ezoya biso babeta biso na babar ne babeta bango babina biso na bafeti na iteso nazo kosa bana poto kabose babeta ke na bafeti na babar na baboîte batu babinaka yango na déjà succès ni ozolobela Rwanda ka presse mboko il faut respecter la presse nga presse yebi yebi na biso na nera mabete bayebi ke soda par commando mais la grenade succès te yé mona simon yebi Rwanda ka na lobby to ba skoda nesko lobby oloba to comprendre même Nzemba azo comprendre na Londres ba lobby likembe zaka moko na Londres wana ka ya mame Emily Nzemba na Londres naloba boye to lobby mingi siko to kota na animation okonya tana ilo mwa Kaluji na ya tutu Kaluji eloko Kalubu ya mole eloko Kaluji tutu Kaluji ilo mwa Kaluji ndombolo 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 mama sanga nzile ndombolo ndombolo kala tobina kike bona wenge ye batato yango wana biloko ndombolo yango wana biloko tutu Kaluji to qu'est-ce qu'on a biloko ya nantu po eza test po mission là soko yawa faut ça test na lu po lo ba trop mais test to ba pendu les ali misi les ali to qu'est-ce qu'on a ne kokota ekokota yekidakudaku titiki yekidakudaku yekepesaka beto pasi yekebuka beto mokongo i malembe i mokongo fo ba lo moko animation bato bazobunga fo boire na soft c'est-à-dire qu'au gang même dans le studio comment chanter c'est ne pas crier les autres papa grimace dozo boya il faut boire na soft so connaît no boire yekidakudaku kiti yekidakudaku yekepesaka beto pasi yekebuka beto mokongo i malembe soft yango wana koganga te tokeli bon toke sikoyo na tobandi sikoyo kokita muke toke na juna mumbafu voilà na juna mumbafu voilà vie juna viluvile baleke mbanzi singamene viluvile baleke mbanzi singamene udianga uyukuta utalangenga mbanzi singamene viluvile baleke mbanzi singamene webelo kwana webiango wakanga lofombo betela mona na base biloko vie juna o bako bakoboka ngote pe bakoya bakoganga il faut boire na soft vous comprenez biloko vie juna yango wana vous comprenez pesa so biloko mususu toke na bi betu baluba dina na lulu wa batu kashikuni manto bwachini bakadisha balunda tulonda mushendo weta tukansebo de monkadila tulonda bien chelu bati kala jike chakweto baso nyonso babiakula biloko bili yango wana jantamisi ruta akufi pa telema pour antibiotique la domisayo le roi de Kiborantame chef d'état-major Jean-Tamissi Lissimbo vous comprenez wana kutuko master ya palais ruta loketu le chien ruta akufi pa telema pour toke na lobeso wana honorable de tous les animateurs honorable qui mongo honorable qui tonga msuna honorable mutunga palais scram c'est le scram bakra c'est le mona oyeba ngote aboni boyko boni boya seka bikya c'est le ba ngote de na oyeba ngote c'est ska ba animala na bili oyeba ngote te na c'est le scram c'est le yo le père régiment français c'est le yo tu sabine unokele twende maya twende mame toke unokele twende maya twende mama le kidogolo mamungo kerema on a sangane c'est le scram on a kasi c'est le mo petit mo bo mikolo zo na komba c'est le wana pena donc ve ya palais bandal te na sima po petit mo mikolo mo na TV oyo c'est le scram
C'est le maison mais on a colère à Sport Macintosh. On a mamou kubwa, beaucoup de respect bana bandal baebi, on a ma vie à Palais. Vous comprenez on a vu à Palais beaucoup de respect. J'ai non nom de ketchup. Donc on a vu à Palais, via Palais. Donc na robo ça na crine. Très rasi petit mo bo mikolo la TV, oye c'est le père des jumeaux français. Ça na Mikili. On appelle c'est Mboti. Donc est-ce qu'on est pas na côté Fabregas. Yamado. Ah, Cédric, comme ma petit boisson, Cédric, donc Cédric, on a collègue tous Zarazaranaï, donc il y a tous Zarazaranaï. Sagi maman, boya galene ya maman, melengana bimate, le kola maman ni makamaka moya kote, ngama yangonga na tenga mabase netobina et mama tenga mandambwe. Donc c'est bon. Donc on a Cédric Azobinissa. Cédric Azobinissa. Parce que pas Fali Poupa. Pas Fali Poupa. Nabo akira nani po ya mutu je soka mais ezi akira Alex Sindika ogozwa mwana kolembete ogozwa mwana Sindika ogozwa mwana masana le la kriwa mabe na bande komona ete nani susu bate bele wana nani susu masana linga fort tango fort babi bagema na pesi mbote banani susu bazana ba masana ngao nani tu qu'est-ce que pas faire pas faire pas faire on a mon animateur zaté c'est animateur à dire président Ferrego là avec beaucoup de respect nous avions on a mafna le chapeau faut recruter non nani azawana Blaise créateur azawana il faut recruter Blaise moi été le roi Blaise t'es à recruter pardon à recruter pena président problème Blaise t'es aux problème Blaise appelle problème Blaise soit recruter par rapport à quoi parce que y a des animateurs déjà ils pas la Costa Longo aye pas Niati Baro ya nini awa to bili biso tout awa t'es à recruter on a président on a beaucoup de respect président Ferrego là Chetani Gola beaucoup de respect Bamaka Ous Bazar dans la compagnie rythmique magique. On a toute famille dans le bureau, dans la mabete, mais à recruter. Pena. Makamboyo, maman. Beaucoup de respect. Chetani Gola. Beaucoup de respect maximum. On a présent dans la présent dans la Kaboussé. On a un animateur et tout présent, abandonné le recrutement. Abandonné le recrutement. Mon Congo, Bazar, on a pena, mon Congo. Mon Congo bazawana pena mais na mona mon Congo ne déjà animateur bangona mon Congo Baritsinzele bazawana ba bon animateur Baritsinzele bazawana mais na mona akanga nitskaka donc faut pas recruter vous me bazonga Baritsinzele au point bazonga ba mon Congo aza soda makasi aboka makasi équipe on a pena recruter faut recruter pardon kuna animateur raté nayebi ka mwana Congo nayebi Ritsinzele nayebi masala ngo sunani apesa ba kri kuna nani Kirikou bilo tu bazo réunion ya Kirikou mais président Gola Chetani Gola Kirikou nazole la Kirikou oyo kana dérangement ozo comprendre Kirikou façon au point animateur azakuna te vraiment maman musique pardon quoi voilà comment je suis vers la fin la ligue vraiment le message nous est là qui peut-être pour un mouvement alors ni a télé interview ba blog moi kala ba blog wa yo boka na pas kabosé après c'est ma dédicace pour tout chuter ouais Koba Sebulembi aye na ba moto na ye auti na boma o animateur banda zakala papa kimanda kwe akota kimario papa sundola bana alanda biso to bini saka mboka oyo deux fois te ozo comprendre Kabo Sebulembi aye na ba moto na ye auti na boma alingi ya binisa mokili Rwanda kaya kweya na mabele Willy Mushenya sepela Charlie Mboshana kriya Segedi diffusoni na kati ya Congo vigilante kubia madamba dona monika na Rwanda.
Segedi Difinsoni Nakata Congo Vigilant Kudia Matamba Dona Monica Naluan Kankutu Pito Toke Kankutu Pito Oza Rwanda ka para commando Amela Grenade na Saraba na Kinike donc na yaki pona maramba Simon na yaki pona maramba Simon donc Simoni fais gaffe soko continue nga Rwanda ka para commando na reprendre yo en charge pour na yebi yo retrafiquer bateau ba yebi yo te Bercy fais gaffe soko continue lisusu na royati na bondo parce que na yebi parler scola là on appelle si ba changer tout en Syrie Gino Crane donc ba changer en Syrie à bloc A bana bandal aux animateurs na milieu ya bandal mais moi na ngiri pe na nenga mystique donc na yebi sa yo Bercy autrement dit Simoni na yebi palais donc soko continue na royati na bondo panga na yebi fief na yo na roya matina bondo et pas papa Simon na roya repese le rapport aux bon animateur ça musala bien to après Sarayo ou bini Saramboka mais elonga na zotelemela yo impolitesse pe na nani na Spawn Macintosh Bill Clinton sengo kudibende pine ya train o ba chama mu pepete o apesa biso banzela o asake le loto ba animateur Bill Clinton yo bude ya ngwana ya koti makambo yo ozo comprendre na koti makambo yo en tout cas programme à mouvement zalika que toujours répéter chaque mardi jeudi na échevet numéro 11 na bon marché tozawana donc tokuta la wana mardi za la coulisse jeudi za la esika bisengo ba potongo fo boya ka wana boza ba image pour TV za radio te tokuta en échevet na bon marché wana. À part ça, il y a un bombe qui se prépare. Boyebi kabo se boulem misora zolo bate a vandi calme. Il y a un bombe qui se prépare. Biso de lo barate que bomba ba disque te o tche tozo de la o me robimisa biso be to larguer pour to za de na kati ya ndako loyembo to na kati ya ndako loyembo pa vina biso bless nsamu na RTNC wana a Medense ala to za wana dozo préparer les bino déjà donc ma mlangi na loba yango wana na ke pesa mbote na ya Willy Musheni code mondial liboko epesa bakata yango te vie ebele ba bunga mais nga petit no na zali na robundela yo tina suka nga ba robora bombe na koyamba yango to exploser pour na ya Willy Musheni na pesi mbote na tel Pelé quoi na pesi mbote na Didi Pelé quoi na pesi mbote na Donking Tombo Charlie Mbochana Kaki Akewa Radio Kapi ba vie na ngai na tilo collé vie conseiller nga trop dans na pesi ba mbote na bana poto tout o balinga Rwanda ka o balinga ka bose bulembi numéro nga contact yango yo plus 243 80 87 84 643 plus 243 code à Mboka Oyo Willy Musheni 80 87 84 643 Moussous Ezali plus 243 99 18 644 51. Allez cimenterie de Lukala bopesanga sima pou cimenterie de Lukala bopesanga sima pou allez pesanga sima nakotisa na sima bopesanga sima pou allez pesanga sima eloko nyoso epesaka mbongo yaya il faut batela ezala mutuka otindi na boulevard il faut batela ezala mbasi ezala keche yaya il faut batela toke il faut chakango soin yaya il faut batela ouais. Voilà, il faut battre la logo, il faut battre la moussa, il faut battre la ketch, il faut battre la pantalon, vraiment. Maman Emily, voilà, il faut battre la pellicule Kelimba, la biso à Londres, maman Emily Zemba à Londres, maman li Kelimba, moté ba tous pepele ya mbetolo, babi ya nzambe penza, azo sala yo quoi, nzambe penza, azo sala yo, nzamba sala yo, vraiment zou até parce que maman Emily, moi poton on appelle Simbote na mon directeur, Fiston Bata, au revoir, Fiston Bata mon directeur. Chéri Kazadi, l'homme le plus proche, na Pessimbote na Dada Monde et Bengo, na Pessimbote na RG 512, pays Makamboli Passa, Doudou Luzolo, Tekasala, les grands décorateurs na Bandal. Donc Fiston Mbata l'imbattable, Mbote à trop. Ya Willy Musheni, code mondial, Chéri Pelé quoi, Donking Tombo, gaz na gaz. Voilà, un grand merci à toi aussi, Willy Musheni. Joyeux anniversaire déjà parce que tu continues à fêter parce que vous avez le bébé quoi, Willy Musheni, le véritable code Yamboka. Merci beaucoup à vous, Willy Musheni. Un grand merci à toi de la nation en 001 pour cette opportunité. Un grand merci à toi aussi, Pichu Mangaya, Herman Emporio.
Voilà, un grand merci à toi aussi, Marcus Okadele. Merci beaucoup à toi, le caméraman. Tout ça, ensemble. Voilà, un grand merci à vous tous qui branchez, connectés sur cette très belle émission. Les propos tenus dans cette émission, ça n'engage que mon invité. Il y a qui peut prendre à l'oba, à lobby, parce que vous avez la poste, pour tendre micro, il a besoin, il y a Koloba. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. Ouais, s'il te plaît, je remercie Kaya Boulembi. Kabose Boulembi na so sala pour na vie nanga, jamais menga Zambie, ameminga Lubumbashi, ameminga Angola, nulle part, banana bana musique, mutama tsanga viol rola vie wazate. Donc Kalate Ponton, donc en novembre tous on a sous Lukapa, donc ya Boulembi fait nanga Nzambe que Dieu te bénisse vie na nyonso sala. Na nyonso sala na via Petino Rwanda ka orientation makambutu Kabose Boulembi, ba okata ngote. Donc il y a Boulembi, na ebité TV sur l'homme c'est dans Nicolas, merci. Mais na PCV donc papa, merci à trop. Merci Pena papa. Voilà, ça n'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. Bye bye.